Makangu pe bangankolo wangai. Telespatère. Loyeli malamu na makamaguki. Voilà, Ekoki. Bonsoir, Bokota ngala linga Bokota, tant Bokota, moi mila bon like moko donc bonsoir la famille, bonjour. J'espère que vous allez vraiment bien. Makambo ekonginda se konginda Makambo ekoinda se koinda skonga bande kona clôturaki. Na clôturaki na ngai, na clôturaki ma famille. Na clôturaki na nga affaire ya famille Ipups. J'ai clôturé parce que na lobaki vérité nyonso. Na bato bazo condamner Niki, batika o condamner Niki po Niki azala bandana na te. Bino bobima na fali sora bwakeli na bambwakela ba bambanda bango nyonso babandi kimbanda kale bandi lelo te. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Bino bobima na fali sora bwakeli na bambwakela ba bambanda bango nyonso babandi kimbanda kale bandi lelo te. Na bato bazo condamner Niki, batika o condamner Niki po Niki azala bandana na te. Non, pas du tout. Ça c'est quel pays? Quelle humiliation. Nalobaki pe nyonso à propos ya Fali. Botika ko condamner Fali ke soki auti ko reconnaître bana, reconnaître bana te eza lukuta. Oh, famo mao manya wa yika bazazwe. Jesus Christ of Nazareth. Preuve on est que Niki e moko na munoko na ya lobaki Fali aza parent moko malamu pona bana na ye. Si. Asalela bana ne o akoki kosalela bango malgré passion alimentaire et dépendara na revenu ya papa nde salaka ke bakataka ye 350 eza volonté afali te l'état mutekata. Oza lokuta moko ya kosakana te. Oza lokuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part. On peut pas accepter ça. Non, pas du tout. Nalobi na bino pe vérité. Bande ko ebele bazoyeba te Niki na Fali soki basala divorce na tribunal ou pas. Hier na simaki ba propos na nga. Nalobaki ke non. Niki na Fali bakabwana na tribunal ça fait 11 ans. Oza lokuta moko ya kosakana te. Oza lokuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part. Et puis na efsaki bino ba voice so ezobima ke o bande kwa Niki bafingi Tina pa zongisi eza nango ba G. Comment nango ba benga nango na musique triangle. Vous faites comment? Makambo ezonginda lelo lazwi ba appel et outi na ngambu côté ya maman Niki. Lazwi ba appel. Ya yete menangambu na c'est-à-dire côté famille, moi banoko, ba mama, nazui moi ba appel. Nazui pe ba appel et outi côté ya maman Nana. Nazui pe ba appel et outi côté ya ba master, ba collègue. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est ouf. Hey y'all, come look at this. To sauver ka po ya artiste na biso mboka. Allah. J'ai pas compris, t'as dit quoi? To sauver ka po ya artiste na biso mboka. Jesus Christ of Nazareth. Écoutez très bien. Parce que biloko ekote pa nanga eza lokola soki bimi eza lokola ko déstabiliser artiste. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Soki bimi eza lokola ko déstabiliser artiste. Surtout
bato ba soutenir Fally ba okota ngo te fo batala ngo na misu parce que Oh, famo, mawo, manya, wanyi, kapazazwe. likambo ekomi grave, très grave. Mais to sauver ka artiste. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Jesus Christ of Nazareth. Po. Maman Langa Eza. Catastrophe. On va changer de chapitre. Question yo opesa corps et âme na makambo ya Nicki Menga. Et d'abord idée wana euta wapi yo o soutenir Nicki Menga Barcelone. En fait, merci pour la question. Gaël, oyebi ke nga na banana bimana mama musique abeta na nga histoire hein. Oui, Non, pas du tout. Hein? On peut pas accepter ça. oui. Ozolanda. Alors na banda kobeta Karala mamba Nicki. Et surtout que il y a artiste wana na kati déjà artiste wana ngai ko na ele kate. Toi dans la lobeli dans les biens et simba na ngote. Et puis que to bongisa raja. Donc na banda mona mais dossier ngo ya moi genre mais fio yo parce que toi as raison. Oui, le banayo. Rwanda. Donc continue bando landela tango parce que wana bato tena linga ko na minoko bato. Dossier Nicki interprété na minoko bato ebele. Mususu balobaka o Nicki post na Instagram a posté na bato lokasko ko landela ba preuve wana nyonso je ne comprenais rien. Jour na yaka ko comprendre histoire oyo jour na ba ite pour soutenir moi sio. Eza jour na tal life ya tata mwasi wana motema mabe. Après na yeko tala susu wana natalaka ngo na page polémique. Après na yeko tala susu live ya ye Nicki na Instagram na yo tala susu réponse mususu na epa tata mwasi wana mais na ndaku ya artiste. Par là j'ai compris que mon réseau salema wa Maman Langa Eza. Catastrophe. Mwana mwasi moko bazo dévaloriser bazo finir bazo dénigrer parce qu'on dévalorise une maman et ça directement ba dévaloriser na bana wana bazé côté. Si. Parce que ngane na vandi bo ni maman nanga c'est la linga ngate automatiquement il est en train de nous insulter et surtout que ça makambo ya ba membre à famille. Alors na yo tala pe dossier ngo bien na moni que ça na ngo vie privée. Parce que so ezaki na vie privée les kinanga banga baya na ngona médiaté. Exactement. Eza na place moko te to na ba magistrat na média awa toza na ba procureur toza na ba juge toza na ba avocat poso boye na dossier awa to kata yango non. Quand vous amenez au dossier sur l'internet, eza mutu na mutu alia yango consommer ngo na ndenge na ye. Donc chacun a reçu la analyse à sa façon, à sa manière. Et c'est par là je me suis décidé non bako sara na moi si boete, il faut la soutenir on a vu sur moi si. Et nandima ko soutenir pesa ki corps, âme et esprit. Essence nini? Ozalo kuta moko ya ko sara na te. Ozalo kuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part. C'est clair et net. Peu importe ya makambo nyonso na yebaki okomelanga na nsima kiango nayebaki ekomaka boye. Donc voilà ezalaki conviction ya liboso eloko econvaincre nga na soutenir ye c'est la vérité et puis c'est l'innocence nzamba la vérité. En tout cas parce que yo tala peut-être financièrement peut-être que Nicki allait te financer parce qu'on a vu ti okoti makala ozolo baka toujours bato bazolo baka yo lo baka Nicki azako pesa yo mbongo tu vois. Donc yo tala peut-être que Nicki un jour ako kabela yo moi monto moko boyete donc c'est pas par intérêt. Écoutez très bien. En fait maman oyebi na vie batu nyonso bayaka kosunga batu na vie par intérêt
avancera te kangelo na ebisio lelo ba bipolaire bolingi na sambusela bino kizengi ya niki avant na tokoma na étape angélika bolingi na sambusela bino esiko bolela mpenza boregrete na makambo mosusu oyo efala mpe bima siko boregrete mpenza siko boregrete surtout bino bolinga basimba keina te bolela mpenza na ngongo ya keina boregrete aboni baventure boyeko Oh, bravo, Mao, Mania, Wani, Kapazazoué. Ça, c'est quel pays? après mikolo tokotuna soko omoni moto par intérêt azozela yo topesa ye merci mama bato wana na vie baavansaka te on aide pas bayedaka motu mpo na intérêt te basungaka moto avec son cœur vous comprendre mais nasala yango kelelo te na média. Pourquoi? Parce que je le fais avec mon cœur. Mais si on moni mutu mo asungi mutu na sima mukongo ya belele na media na talaki na zongisaki, c'était par intérêt et à la cause. Vous comprenez? Mais tel que je suis là, je te dirais na kala oliambo wanikata $1 te. Si na moya lelo, moi na moi c'est abato ta $1 te. Au contraire, na se souciera que lelo to lobby, nzambe nde mutatushara mitema bato. Ako toucher motema artiste wana a décanté ata moi mbongo moko boye asombela bango ata lopango parce que lelo lobby on ne sait jamais to ebite o ekoko ma lobby donc na sungara ndeko nanga moto wana par mon cœur Point d'interrogation. On avait quoi? donc na sungara ndeko nanga moto wana par mon cœur oza lokuta moko ya kosakana te oza lokuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part si vous comprenez et puis batala biso babazoba te ye moko niki ayebi peke sarani nga zawa na soka fanda kangi maboko abino moi oyo aidanga de tout son cœur C'est de la poudre de perlimpinpin. Tu la fermes. loka ba osenga nga nasenga ka video ya pardon nana fute bela mboko nana senga pardon sike nasenga na ka pardon échanger loko te mbongo na nga na kosa na makambo susu mais na boya engabi ma trahison parce que avec le pardon il fallait que salir pe niki ya futenga mbongo pour loba nyosu na lobaki alors nga bolingi na sambusela bino kizengi ya niki Oh, bravo, Mao, Mania, Wani, Kapazazoué. niki afonctionnaka bongo niki aza liboma nayebisaka bino ke niki aza liboma na téléma na nga la vérité tout le monde peut parler de Niki mais Niki là où elle est ayebi ba vrai na ba fond nga na rete vie pour na Niki oza lokuta moko ya kosakana te oza lokuta ekofuta yo te ekomema yo nulle part mon mari oh lelo citoyen na nga na ye alors c'est pas facile donc oh voilà na sala pona olakisa batu ke Niki atikala ofutanga ta infanté asala ngo pe nanu te na kotela ete po afutanga mais na talaka koza mwasi et puis na vérité azalaki nango na maboko na mais moi je n'ai pas fait nasali yango te parce que nzambe na likolo ayebi ke Niki afutanga mbongo te mpona soutenir ye sans intérêt et nasala yango par mon cœur tangi ya nzambe na pe problème wa danger linga ekomelanga nzambe akoépargne ngo bana nanga mpo mona nasalaka mwasi moko donc voilà c'est un peu ça lokolo otangi makambo ya trahison ekomela yo mpe un jour omona ke moto voilà qui vient après d'un moment à l'autre makambo ya trahison ekoti ça en fait si ça t'arrivait un jour comment tu vas prendre ça comment na monde ngeni il y a un problème de connexion hein je comprends pas là dans ma relation amoureuse j'ai été trahi donc on a vu que trahison existe mais cela n'empêche pas ya continuer kosala batu confiance te ko aider batu lokola Gaël afinga inga tozaki bien afinga inga to asala inga boye bon c'est que lobi wana nozana NK bien te parce que NK pour mona peka lobi ko finga nga te soki lelo mutu mo asala inga mabenga na ozalaka na
bien. Parce que tout ça, la rabola, pour la toison, il y a la oh, et la carte à monter, ma. Côté Niki Aza, Aïbi Tara, Alinganga, côté quand même, n'a pas déconné. Ozalo kuta moko. bolingi na sambusela bino kizengi ya Niki. Oh, famo mawo manyawa nika bazazwe. Niki a fonctionnera bongo, Niki aza liboma, na yebisaka bino ke Niki aza liboma. Oh, bala, oh. Aïbi parce que t'as déconné en nous à prison pour n'a été. Mais moi je le fais. Ozalo kuta moko. Natie Niki maké, na le bageni Niki on foutre là non. J'assume mes propos parce que nazaki na ngambo la vérité. Nana question mosusu tuna yo l'air ozalaki na prison parce que yiko koma ke bakangi okende na makala prison monene côté batiaka ba politicien. Ozalaki ko regretter pourquoi na kotelaki Niki lelo na komi na prison ngamoko kana komi ofuta et tout. Ozalaki ko kanisa nini na kati ya prison? Déjà nga na yeba ke na okita prison. Dans proposition na yeba ke na sa vidéo te. Je crois à l'instant tant va proposer nga on a commis la Niki atchaka na yango nde ya kopisa. Yo ba proposer lo cause au pesi yango yebisi yango Niki a posta yango na kanda wana bakiti nga prison. Je savais que na okita prison. Na banda regretter lo parce que na benga bi nga na sir na kota lukuta te na utiliser batu ba mona na poto parce que nga na soutenir mutu pona sentiment na utiliser batu ki bandeko na nga pona za l'assurer na dossier o na koti na sola na Niki na bapel vidéo mbala na pona nga patela nga ba vidéo moi penser batu na soutien polele bazo tarata la zemi yango. J'ai pas compris ta du Pona nga patela nga ba vidéo moi penser batu na soutien polele bazo tarata la zemi yango. On avait quoi? Polele bazo tarata la zemi yango. Ça c'est quel pays? Oh, famo mawo manyawa nika bazazwe. Et yo gagné. Na ebisi nzambe ngabi nazo bebisa réputation ya mutu te naza contre mutu te mais na kati ya vérité. Alors so nga na soutenir vérité babi vérité eza nzambe yo nde faut soutenir nga sikoyo yango moni nzambe utiliser ba mama wana nyonso batalelanga ba marche nzambe utiliser na bato bakokai kokota makambo na nga te bakota makambo na nga bato bakokai kokota dossier na nga te bakota dossier na nga parce que naki mutu kuta ozwa ta liberté provisoire te c'était difficile sur cette affaire sans pardon bapeso provisoire peu importe mbongo ya kipati parce que na commissaire ya mbongo na parquet bazongisa mbongo ya show ebimaka mais mbongo ezonga tina kita prison. Alors na ebe ke nzambe pa oza na sima mukongo nanga et nazaki nanga ko regretter l'autre parce que nga nazo soutenir Niki te pour attendre résultat moko boye landanga non nasalaki yango par mon cœur yango moni pe bato basoutenir nga na marche bato basali ninga ba marche basali ba polo na bambongo na bango moko basali ba banderole ezalaki par amour apesaki na dossier ya Niki j'étais vrai et bato wana nde ngomoni bolamu nde ezalaka nga na saleli bolamu mais nzambe a utilisé pe ba mama musu baselinga bolamu tu comprends donc pareil c'est la retour ya Niki comme sous lelo na ngana za la première personne au banofinga Niki na média donc c'est un peu ça. S'abonnez-vous.